spirituel mabina na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu sans le savoir lenge ya duke oyo biso tokotisi na lingomba lolenge ya duke oyo biso tozali kosala selon ba recherche pe ba analyse spirituelle eza ko reflecter pamba te mabina na kati ya lingomba ezali interne ezali nani akotisi mabina na kati ya lingomba concentré na makambo oyo esengeli na biso la réflexion na biso tokosalaka ndenge tokolobaka ce sont les analyses spirituelles epesameli biso na nzela ya barecherche oyo tokosalaka yango moto eza kopermettre biso tomema baréflexion na biso mosika tozopela toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge toyebeli yango na bamboka nyonso baza nini mpo tozala libre spirituel nini oyo église ekimangisi eza komerche ensemble ngai na bino basorti ya badefile oyo todécouvrir na barecherche na biso wana tozali komona basorti ya bajuke ndenge tozali koyebisa bino bajuke oyo ndenge yango defile na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu epai ya bayokoso sans le savoir ekekaka komba na biso bina ezali kote yango toutaki kotuna motuna eske ezali dans cette bien défilé donc ngai na yo deja esika tozali tosala baanalyse spirituelle mpona koluka koyeba ntango todefilaka tobinaka obien tosalaka defile oyo esengami na lingomba soki toyeba ya solo tozali basendelama ou bien tozali kokuta mopeto ya tata Simon Kimbangu mabina na kati na lingomba na biso nyonso toyebi ezali interdiction populaire totala badefile oyo ngai na yo tozali kosala na baparoise oyo biso tozali na baparoise oyo biso tokokotaka defile tojuke oyo biso tokodefilaka ezali mabina ou bien ezali ya solo defile oyo esengami na tata Simon Kimbangu oyo ezali significatif na kati ya lingomba na biso ale wana ezali basorti ya badefile oyo tokotisi na lingomba eske bapapa bazalaki mpe kodefile boye wana ezali kotuna oyo ngai na yo ekotomituna tosala baanalyse spirituelle eske bapapa bazalaki kodefile ndenge ena papa ndenge nalobi kolanda matambi na biso kolanda matambi na biso eza na makambo ebele oyo biso tolongwa libanda ya matambi ya batata na biso sans le savoir ke tolongwa libanda ya matambi ya batata na biso ndenge tozali komona defile oyo ngai na yo todefilaka na kati ya baparoise esika nyonso tokotanga na kombo ya tata Simon Kimbangu résultat ya barecherche na biso pe résultat ya baanalyse oyo tosali par rapport ya mobeko ndenge elobami na kati na
lingomba mondimi akobinaka te, mondimi akaka te esika masanga ya mabina ezali te. Totuni juke to defile na kati ya lingomba ezalaka mabina ou bien ezalaka defile to lolenge ya bakimbangiste. Wana ezali bajuke oyo biso to découvrir na ba recherche na biso, tosali ba analyse spirituelle, toye ko comprendre ete lolenge oyo ekoki kozala ba danse d'une manière camouflée oyo biso tokotisi na kati ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Ngai na yo soki tosalaka yango, soki tosi tosala yango, a partir ya lelo tobongisa tomitika te monguna satana adirige biso inconsciemment. Tala lolenge tokotisi badanse na kati ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Tala lolenge tokotisi milimo ya ndenge na ndenge na kati ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu mpona odécouvrir ete bajuke to badefile oyo ezali badanse. Il faut osala baanalyse spirituelle. Kanisa malamu, mobeko ya lingomba elobi tobinaka te. Ngai na yo ozali kodefile. Eske defile wana ezali ya solo defile ndenge balakisaki biso na lingomba epai ya bapapa misato? Eske defile oyo ngai na yo tozali kosala ezali mabina? Soki ezali ya solo defile oyo bapapa balakisaki biso ya solo, tosala ndenge esengeli. Kasi soki tosali baanalyse spirituelle, tomoni ete lolenge oyo tozali kojuke, lolenge oyo tozali kodefile ezali mabina, ezali lolenge bapapa balakisaki biso te. Totika yango ngai na yo a partir ya lelo. Esika nyonso oyo tokodefilaka, esika nyonso oyo miziki ekobetaka mpona biso, oyo nyonso akosakolaka kombo ya Tata Simon Kimbangu, tosala baanalyse spirituelle, tobongisa lolenge na biso ya kodefile ezala lolenge oyo bapapa balakisaki biso. Totala kaka na baanalyse oyo tosali, na barecherche oyo tosali, totala badifference ya badefile oyo biso tosili kotiela bino. Tosala analyse spirituelle ya koluka koyeba nini toksi nini mpe tolongoli. Oyo tobakisi tolongola yango, oyo mpe tolongolaki tosokisa yango po ete Tata Nzambe asepela na evandeli na biso, na ezaleli na biso mpe na elobeli na biso. Voilà oyo tozalaki nango mposa ya koprésente bino na mokombo lelo comme baanalyse spirituelle na biso par rapport ya défilé ndenge tosali constant mpona etamboli ya bana ya Papa Simon Kimbangu. Esengeli te na biso tokotisa mabina na kati na badefile, tokotisa mabina na kati na bajuke, pamba te mabina ezali interdit na kati na lingomba na biso. Mabina epekisami na lingomba na biso. Ngai wa bino ndenge kozalaka bomeseli, tokutani na bino lisusu. Merci. Concentré na makambo oyo esengeli na biso. La réflexion na biso tokosalaka ndenge tokolobaka, ce sont les analyses spirituelles.
epesameli biso na nzela ya barecherche et yango moto eza kopermettre biso tomema baréflexion na biso mosika toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge toyebeli yango na bamboka nyonso baza nini po tozala libre spirituel nini oyo église okimbanisi eza komerche